confirmer bato baola na biso ke yo osalisaka maladi ya pema na ya kosukosu koloba coronavirus on a bukilo koloba konasalisa coronavirus on a bukilo mais ndenge bayebisinga maladi wana ezali na kosukosu na pema wana vraiment angi bosolo eza mpa nanga na kosalisa mosala ata ozopema na difficulté awa na mboka na biso toza na bamasuka poto te kuna na poto nazomona bato batie biloko mosusu na zolinga babombone po bazobenga ngo bombone mais oyo eza na pema kosukosu ya quand c'est-à-dire minute moke okosoli minute moke opemi ata ndenge nini mama akomona mpasi soki bazali ya solo soki bino bozoyoka soni omimomima yo moko soki oyoki soni seke okufi yo moko eloko nini yango esilaka te eloko nyonso to esilaka oyo yanga soki napesi yo ata nani opesanga kaka raison komona mpasi te papa soki oza na ndako mama akozwa nimero ya kopesa bino te pesa kaka nimero pesa pe nimero na yo bato oyo baona nimero na ngai vraiment bomona mpasi te ezali 09 95 57 19 34 soki obengi nga kozwa nga bandela lisusu ezali 09 95 37 57 19 34 bandeko na biso baza na quarantaine wana eza kaka kombo kaka quarantaine kaka kombo nde babi yango quarantaine seke bakende timwa pembeni ekanisi mais nakosenga bango soki bazolanda nga na émission nakosenga bango bameka nano kiso nga nakosenga bango bomeka nano kiso nga nazali nango bopesa bato wana oyo baza na quarantaine oyo baza pembeni eza kisi te eza kaka na kisasa awa bopesa bango bamela après 4 jours likambo eza makambo nzambe après 4 jours soki babiki te tokozwa kaka démission bike papa likambo nini ozosala donc olance message na bato nyonso surtout oyo bazotala yo oyo baza présentement na Kinshasa oyo bamoni ke baza na baquarantaine oyo bamoni ke baza na bapema bakosukosu na bato bazoloba ke baa na corona baya nanu komela kisi oyo ya ngai nanu pendant 4 jours soki babiki te vraiment tokozonga kaka na émission tokosola kaka oki mama la balade sur Sarato la TV, ngai wabino Sarato la votre animatrice des émissions en ligne et la émission la biso ya découvrons tous ensemble les lots nazo ya mbela bino bongo docteur traditionnel wa benga ki biso lobi Sarato la TV ce qui moi ezali na bongo mona yo pona zana makambu ya koloba to na zana kisi oyo boko sunga bandeko na biso o bazana bokono ezotambola bongo na ville ya Kinshasa partout dans le monde et tozana sur les plateaux awa avant na présenter bino invité na ngai et na kobanda bongo pour remercier nzambe na ngai oyo akela likolo na se nzambe onga na sandelaka na pesi merci na David Menga derrière la caméra et salut aussi mon mari Diego Milito la Sazali la bossanité Jennifer Tal industriel masi ya pembe na pesi bango tete Sazali couple et mariage, les couples et mariage Amélia Moueba, Motema Orlando Domingos, Namoni Bongo héritier qui a Motema Chéri O. Et balobi à mon confinement toujours dans Paris, vient à dire Roger Maton de Babi Palais toujours, vient à Fiston Bulldozer, Bambo de notre place aujourd'hui. Et pourquoi pas toi, le président Charles Leta, Oscar Leta, Namoshinda, mon oncle, père, comptable. Namoni bongo pe la sponsor officiel de Sarato la TV Maman Michelina Azuka balobi boutique ezara moko na moshinda wana Michelina Store et sans plus tarder je reçois déjà mon invité David Amenga Fungola biso mbote papa bonne santé maïta moi volé moké malgré tout ça du matin mon santé zaki
En tout cas, awa tozana Sarato la TV, batutu na monde bazolanda biso et se présenter comme nani papa ovandi wapi osala nini. Comme on a ezali nganza ici la fin de la sala ça ça OK. Ça la bibliothèque numérique en ligne. Ça sera plus Pourquoi matza volume parce que batu baotalo bina bazana posa ya message na yo et olobi osala bakisi ya bokoko donc docteur traditionnel. Effectivement. Et papa na biso pourquoi expliquer biso musala na o ya bakisi ya bokoko ndenge osalisa bato banda mona nini. Merci maman. Musala o ya bokoko mpona kosalisa bato na banda yango kala na ba 1900 2000 bani musala ya kosunga bato musala ya kosunga bato kala mais nayebanaka mpenza musala na ndako donc osalisa mpe bato ebele bato mingi oyo bazotala nga na tv bayebi bazotala nga na tv te bakoka bayeba donc baza pa envie ke bazali envie bango nyonso mpona na ozwinga pied levé soki ezalaki ke naya nakoya na bango omona awa ekozala moke bakotonda mpe baza mpe na bazali soki nimero ya telefone ezali na kopesa yo ata na kobenga bango mpe na sika. En tout cas message na yo to lelo obengai biso lobi te bato bazosouffrir na bokono biso tu toyebi maladi ya kosu ya pema oyo tozobenga na kombo ya coronavirus yo ozosalisa est-ce que okoki koexplike bato baolanda biso to confirme bato baolanda biso ke yo osalisaka maladi ya pema na ya kosu koloba coronavirus wana na bokilo koloba nasalisa coronavirus wana na bokilo mais ndenge bayebisinga maladi wana ezali na kosu na pema wana vraiment angi bosolo eza mpa nanga na kosalisa mosala ata ozopema na difficulté awa na mboka na biso tozala bamasuka poto te kuna na poto nazomona bato batie biloko mosusu nazolinga babombone o bazobenga yango bombone mais oyo eza na pema kosu ya quand sadi minute moke okosoli minute moke opemi ata ndenge nini mama okomona mpasi soki bazali ya solo soki bazali pema oya osalisa muntu moko ndenge wana azalaki na pema kosu pa bato mingi kaka na kisasa bato mingi sadi muntu azopema azokosola azokoka meme kotelema kokoma esika ndeko na biso bandeko na biso baza kuna te me babenga nasalisi ye mpe abiki apesinga mbongo mpe akomi kobenga nga mpe esili mpe esili libela boya benga nga lisusu ezali te mpona kosalisa te nasalisa yo lobi nalia mbongo te nasalisi yo nde mpo obika obiki mpo na libela ti liwa obosani makambo wana obiki mpo na libela eza te ke oboye te soki nasalisi yo obiki nde mpo na libela loba okufa na makambo mosusu mais mpo na pema akozongela te obi ekosokosu te donc toloba na bato babelaka baasme na bato bake quarantaine parce que tozoka mpe bato bazolobaka ke ezoya na pema kosu na fièvre donc yo lobi ke okosalisa bato bazoka mpe médicament na kosu oyo baza na baquarantaine bandeko na biso baza na quarantaine wana ezaka komboka quarantaine kaka kombo nde babi yango quarantaine seke bakeleti mwa pembeni ekanisi mais nakosenga bango soki bazolanda nga démission nakosenga bango bameka nano kiso nga nakosenga bango bomeka nano kiso nga nazali nango bopesa bato wana oyo baza na quarantaine oyo baza pembeni eza kisi te eza kaka na kisasa awa bopesa bango bamela après 4 jours likambo eza makambo nzambe après 4 jours soki babiki te tokozwaka démission bike papa likambo nini ozosala donc olancer message na bato nyonso surtout oyo bazotala yo oyo baza présentement na Kinshasa oyo bamoni ke baza na baquarantaine oyo bamoni ke baza na bapema bakosukosu na bato bazoloba ke baa na corona baya nanu komela kisi oyo ya ngai nanu pendant 4 jours soki babiki te vraiment tokozongaka na miso tokosola kaka oki mama bandeko na nga bolimbisa ngai nzambe nde apesaki ngai likabo oyo ke
moto wana baki kosunga bato ebele ezali kisi tozo yango na kote mosusu te kaka na ville ya Kinshasa eza nde mai eza te ko kosala bote eza ka mai ozomela wana donc eza mai ya pompe kaka kama ya pompe na mwa mélange ya mike mélange yango mike ezani ba produit chimique bakasa produit chimique ba kaka bakasa na biso oyo ya kisasa po bango tokatisa bangambo kaka bakasa ya kisasa donc eza makasa na banzete na biso ambo awa kaka soki mpe moto azalaki na kosukoso azali awa topesi yango kaka sikoyo preuve soki na moto ya kosukoso azali boye na kaka awa papa mela oye pa fadi papa pe azotala ye minute te ici kosukoso esili na pe mesili nakoki kokosata tozobanga nzambe po biloko tosalaka nde nzambe likolo leta na se soki nakosi napesi moto ya bato akufi leta akokanga ngai soki nakosi moto wana azwi mabe ata leta akanga te bongo nzambe en tout cas leta nga mpe na profite na sa ata mwa commentaire na makambo papa azoloba tolandaki bongo mpe bakonzi ya mboka basalaki appel na bato babengaka na bakombo ya badocteur traditionnel babimisa mayele na bango en fait basala ba solution ba mélange baluka solution pour na kosunga bana mboka papa a expliqué clair alobi eza kutu likambo ya mbongo te bato bazana ba quarantaine o bazolanda ye akopesa numéro na ye azali wana akopesa numéro na ye babenga baya na bango to bazwa ye bakende na ye bayoka soni te amelisa bango pendant 4 jours et soki bato wana babiki te tozonga kaka l'émission donc aza sûr na makambo oyo azoloba papa okoyebisa biso yo ozwaka idée ya kosala bakisi wana to banzete wana ozwaka idée wana wapi to ozalaka inspiré ndenge kisi wana normalement nazalaka na ndeko na ngai ya mwasi azalaki na age ya ba 13 à 14 ans alors tokendaka na hôpital moko bayebi matadi bayebi na polyclinique Ntimba ezali na matadi ezali na côté babengaka yango na Ciné Palace polyclinique Ntimba ezalaki wana abelaki malade asthme na poussé kaka ndenge bato oyo tozomona bango kala kaka sukosuna étouffement voilà tokomi wana docteur alobi na bango ezali ka na ngai te nakanisi boyebi bien na kala ezalaki mpona moto akufa bakata fa ye ndelobilobi awa babimisi mbeto basi babongisi mbeto kuna mpo ntango mowe azoya batie na mbeto wana kolia nde papa moko ya muzombo amoni leki azaki mpe elenge abite ye akoki akufa boye te nde ake kolakisa biso aza muzombo babenga bango baregresado azali bato bakumeli mingi na mboka alakisi biso boya na ye ntango tosalisi ye aza kopema batie na oyo babengaka o Sylvier aza kopema kosola pema papa wana alobi lokola namoni ye asili mpona mokobika toke na ye abi bofanda tomoi papa oyo aza libongo mpe nini tofanda moto aza leta oyo tofanda ndenge nini akoti na ndako abimisi kaka mai abimama mai oyo soki ameli okotupe abiki mbala totie tembe kamati ameli mai biso toko mpe kotala mpe meso bino boyebi deyaki moto akokeka na okufa espoir eza te tobi kaka bon ezaka makambo ndenge ezalaka na mboka na biso ke aliaka mbongo me ndeko na biso akokufa kaka après quelques minutes peut me changer kosu esili asa kosala kosu quelques minutes peut me changer afamille tobi bon boni papa abese maya mabese ke akufi après 6 minutes muke afungoli miso wana tobondeli ye azalaki mpe mokolo mokongo tobondeli ye nakanisi bandeko na biso bayebi makambo ngai kisi na bino na kotekela bino na mbongo te na basymbole nakanisi oyebi makambo ya kutima ya bakongo tosombi bivunga couverture babenga yango bivunga epuis tosombi na bavin rouge badamuza na bavin rouge na babiloko mosusu ya makasu topesi papa wana ye ekopesa biso kisi wana bikisi oyo napesi bino ekosunga milimo ebele ekosunga bato ebele na kisi oyo ekosunga bato ebele malheureusement ntango tozwaki yango mama azwaki yango mama mpe alakisi na bikisi oyo ekosunga bato ebele ngai bika lokuta bakosika manini lokuta ntango na ye na kisasa awa première moto abelaki camarade wana tosalaka na ye azali mpe en vie
beli seulement ba recruter biso mokolo moko na musala ba bi ye azali fene pour na asthme na ena pousser c'est trop à kokate c'est vrai soka touser o ba benga ngo kokelishi ba bandi ko pema makasi atelo kwa kokomate de test na sala ki para tipo wa tango na sali azoni na ndako ça tuna bifona mo azali ti deuxième bazali belé surtout bito tanga to bozwa tani bazali belé mais bayaka po koloba mingi za mabe. En tout cas témoignage au pesinga o comme singa pende comme sina bande ko ba Hollande en tout cas bo hésiter parce que na mindele bato ba ko kite puis biso mo na Kishasa a to ebike qui c'est asthme à la raté qui s'appelle mais à la raté. Donc tu auras qu'à bamsu bakalma ngo sala lumba zo mafuta mbila chamona na mipandi bakaye soki ndenge nini mais kisi ke asthme pe me kende tozala na moté. En tout cas papa ngala ko féliciter yo na ko féliciter en tout cas soyi bakonza mboka ba Hollande biso bandeko bazana ba quarantaine a basengi mbongo te mais tozana posa ya lobi kwa bato. Papa continuez à faire quelques témoignages na on nous expliquer. Tant on a tiki wana, excusez la tiki wana, maman musu soye. Azaki jeune pe maman, kaka on a kisasa. Ah ouais, azape. Azali pe envie, na kubenga ya yebinga na zomba makambo wana. Azaki na zemi, donc azaki akei, ayebisi docteur bi malade osana mo asthme, comme aux autres tousser na mo sa zemi za très dangereux. Bozwa zemi te pour gobota. Ce qui est salié, il faut que ça va pomper tout ça. Aïe, vous l'avez habité. N'a pas ça pour pomper, ça va maï. Il y a comme la caca. Quand on a vu comme que tu tiens, quand on a ça, tu tiens caca. Abi c'est vrai, oui, ça est là. À ça, les lignes, il faut ça en bon côté. Ce qui, au moins, il au biki, nous peut ça en bon. Effectivement, peine à ça ici, Azali, Amélie en bon, Abiki. Moi on a goûté na komuna ngai. Oh. Moi on a tché komuna. Alekisa kanga chaque fois soka zoki na voiture yake musala amoni ngai vraiment. Soki na matina kata voiture na soki na zangi mukelo ba semula. Abi ya te papa yo zo abi. Lem suna boya habité abi zo po yo te tika na oba zo. To tiki pe wana mususu na kanisi ngiri ya veni moko zakana paka juma mupanzo. Papa moko azaki pe wana azaki ancien procureur azo pe retraite. Nakenda kosalisa ye ngana bangi na koti na ndako na zuka na ndenge zaka bona koti babiki te mutu baza malade nini azo sala pema ya makasi na azo pousser makasi bino lobi na kisasa bandako na bina couture bagangi bazaki belé tango na tali batie papa wana na bakiti ya canapé afiniki dra façon na tali azo pema na tuli bango abela ka malade liboso penza te mais docteur abi asthme yango azo tousser mais bon azo traiter na bangaki na kubanga nazongeli bakisi ezaki peka akisi nazongeli na pesi na somo wana balobi na ngai ozela mwa moke libanda zonde bakejenga bapesinga moloko mali na fandi libanda tant on a pesi kisi ameli alali pe mba moko oh papa kokende te ezela mwa moke wana libanda donc au cas où récupérer après na fandi boti ba 5 ou 10 minutes babi papa yaka na moteur zambi kama ni zomi te na kota kuna biso ba bomba misima wa ba beta na libende na mutu na kufu na kuta papa wa te azali lo ba mutu pe avoja kama aza muluba azali na côté avenir paka juma wa na côté bakauka wana atelemi atuli ngabo limini na bite na lingelo otu ba na saisa akoti lo boko apesi na $100 na 10,000 francs en transport azali traité na bateau ya mutu muluba azali bana de bazali fani kaka pesi na 100 pesi na 10,000 on a 10,000 à quand même limité mais ba 500 ba 200 apesi na bi merci ya tiki la pe numéro na ma téléphone biki soki etungisi yo oya mais songa na peso kiso soki ekina ya soutenir kena kei dans na bato babela rapema asme baya ba mona paste soki opesi ekisi ya libela esili ezate ke o le cap o sala bote esili pona yango bosani kokobandeli so na bela kailo moko ya pemelenge bomanga esili bongo na kisasa tozo ba bomboni te tozo ba bomboni te bomboni ka kisuwana kisanga yango wana tapema ya makasi kosu kobanga te ona zo mona poto na balakisi biso na nini wana nzambe kaka
mais awa kaka wana non c'est faux loba lo musuba tie na kati na yebi bino na miso nzambe soki bozana kama na eloko wana opema kosu te mama nzambe tokozonga kaka bolukela nga ta mutu moko na mama wa yaza kuna ndenge nazoloba na kamera boye na melisa ye soki abiki te bokonotia na makama En tout cas, merci beaucoup papa, merci beaucoup papa. Et message nini oyo ko pesa na bandeko na biso bazana ba quarantaine ou bazana bandako bazobo pesa na batu musu bazobomba pema. Bazobomba pema, bazobomba na kosu. Et na batu bazobomba pema, bazobomba na kosu na bandako bazobanga okende quarantaine na bato nyonso o bazana ba quarantaine. Solo eza na message oyo ko pesa bango na minute o bazolanda yo message oyo ko pesa bango. Oko pesa bango neti message nini oyo ko pesa bango kimia o pesa bango message nini bango batu baolanda biso bana bokolo. Maman merci vraiment malobo lobi na salinga passe moto ya pesa nga kisi wana alobaka na nga clair pe net eloko on a pesi bino musunga bato bele on a denini 2000 abi eloko on a pesi bino musunga bato bele pe na ye kolala ta na eloko wana esalinga pasi pe na mawa soki ke tokufaka pe toyokaka akala mugabiki nayebisaka yo mukusunga bato bele yo comprenalité mais dala lelo soki ndenge tokufaka pe ozoloba likamutu abimi abi nayebisaka bino bayoka soni te boyoka soni te soki bino bozoyoka soni omimomima yo moko soki yomi oyoki soni seko okufi yo moko eloko nini yango esilaka te eloko nyonso esilaka oyo yanga soki napesi yo ata nani opesa kaka rezo komona mpasi te papa soki oza na ndako mama kozwa nimero ya kopesa bino te pesa kaka nimero pesa mpe nimero na yo bato oyo nimero na ngai vraiment bomona mpasi te ezali 09 95 57 19 34 soko obengi nga kozwa nga bandela lisusu ezali 09 95 37 57 19 34 koyoka soni te soko obenga ata ere nyonso mama mpe akopesa nimero na ye bakura yango mpe na kisasa ndenge ekomi tanto kura eleki te mama ayebi esika nazali akoya bomona mpasi te soki likambo ezali balobaka ngai aza na likambo bo nde biso tokozwa kura na kosunga bino ngai eloko esepelisi ngaka papa olancer message na bato nyonso tu oyo bazolanda biso oyo baza na ba quarantaine oyo mpe baza ya kobatama babombi na kosu na pema na bango na kati ya ndako bahésite te botalaka te mbongo te biso awa tolobimaka mbongo te mais toza na mposa tosunga bandeko na biso bacongolais bohésite te bobenga na numero oyo papa apesi nga mpe na koaffiche le même numero na ye ya telefone na koaffiche wana soki mpo omoni ke numero eleki te okontakte ngai papa azali akoluka moyen apesa bino kisi na ye eza nango mai ya komela alobi bia kisi eza mai ya komela soki apesi yo malade ekei libela ekozonga lisusu te en tout cas nga mpe na kointerpele kaka na bakonzi na biso ya mboka solution oyo bozoluka bozozwa te papa aprécise bien boya ata na mutu moko to mibale oyo aza na kosu na pema to bato na bino mpe oyo kaka baza na ba quarantaine baya komela nanu kisi na ye oyo azosala oyo asalaka soki babiki te azoloba clair tokozonga kaka na émission awa e biso nyonso tu toyebi ke bamindele bazwa mayele ya kosala bakisi na banzete na biso bakoko na biso akala babanda kotraite na pota na antibiotique nyonso ya bango ezalaki kaka na nzete mpe bakisi nyonso tu mpo basalelaka biso tomelaka eutaka kaka na banzete pourquoi tozokroire na baproduit chimique pourquoi tozondimela biloko oyo eza naturel te en tout cas ngai mpe na profitaki na lancer mpe message bandeko na biso nyonso tu oyo boza na quarantaine oyo mpe bana bazali na bandako babelaka baasme esilaka te bohésite te ya kocontacte nimero ya papa mwa liloba na yo ya suka oyo ta mosu yo kokosadresse na bato bazolanda yo to mwa mboto okopesa na mutu to koki susu kobandela kopesa nimero na yo opesi comme ça tosukisa émission vraiment nasepeli mama vraiment nasepeli makasi liloba suka na basengaka mpa na bango bayoka soni te moto akufaka nde na soni moto akufaka na soni oza na mwana ozokosola oza na wapi c'est-à-dire oza komiboma yo moko naza kobeta sete wana boya ebele
nzambe akotia loboko mpe asa tie loboko ngai oyo nazali kisi eza te ke toluka ngo na kaka awa na kisasa awa tokoluka kisi basi bakangi frontiere tokoluka ngo kaka na kisasa awa kaka awa mai kaka na kisasa oyo kasoni te napesi nzambe merci napesi mpe bino merci na nsima na ngai naza na bandeko mingi napesi baleki na ngai ya basi mingi Jenny Beta Mbote Maman Nathalie professeur Beta Mbote David Touré Wanza Touré Kanga Mbote merci napesi merci mingi vraiment mingi akolobeza te tokutana kaka awa po rendez-vous eza nde awa nyonso tu nde awa bamaladi nyonso na kamera po tokokende na baekipe nyonso tu baza na nsima na biso bakozala kaka batémoin. En tout cas un grand merci na bino bato bolandi biso ebo hésité te bo kasoni te makambo su toyebi ke na Kinshasa ba escroc bakoma ebele toyebi yango ke mutu akolala lamuki nga na bikisaka boye mutu alala lamuki nga na bikisaka boye nga na bikisaka boye et j'espère tolandi mpe papa ndenge alobi bien ke boye ata na moko tomi balé bato botie na quarantaine bameka nanu kisi na ye parce que bino jusque là bozozwela biso solution te tokomi ko travailler kaka na oyo ezoyela biso balobaki fomela kongo bololo omeli balobaki sangisa sinda sala boye osali balobaki tokomi kaka na koyoka so babitongola bootongoli baka bobaki boyoka soni te tomeka nanu mpe ndenge papa na biso azoloba tomeka nanu kisi ya papa. En tout cas, je dis un grand merci à mon caméraman David Omenga. On se retrouve à la prochaine émission. Au revoir, ciao.